GDTV Mafuta Sika Nzambe apambolela ngai bino ezalinga wa bino la grande dame bandeko ba bolingo to lisusu lelo ndenge toyebisaka bino ete toza na po topesa conseil toza na po tosolola tolobela la vie sur la réalité le monde en temps réel mokili okende wapi touti wapi toza wapi botala mokili ya Nzambe mokili oyo o Nzambe ntango akelaki yango Bible ezoloba ete il a vu que cela était bon. Akeli likolo akeli nase. Bible dit il a vu que cela était bon. Akeli banyama, il a vu que cela était bon. L'univers quoi, luminaire. Akeli Sanzamo il a vu que cela était bon. Banzete il a vu que cela était bon. Mais après avoir créé l'homme bandeko, mutwazaki baloba nini créature ya suka ya Nzambe création ya moto et finalité ya création makomi ezoloba Dieu après avoir créé makomi lobi il vit que cela était très bon akeli likolo amoni yango ezalaki malamu akeli se amoni yango ezalaki malamu mai ezalaki malamu bandeke banyama banzete minzoto sanza moi nyonso cela était bon mais tant qu'akeli mutalobi cela était très bon qu'est-ce que cela veut dire création muto ezalaki perfection pourquoi simplement parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu la femme a été tirée na kota mobali Dieu a utilisé l'homme pour créer la femme ce qui veut dire la femme aussi a sa image ya Nzambe. Ah oui, parce que matière Nzambe asalelaki mutu ezali ye moko. Alobaki créons l'homme à notre image. Bandeko, mutu Nzambe akeli. Oh, après avoir que la Bible lobi, il vit que cela était très bon. Botala lelo oyo. Eloko ezalaki très bon. Oh Nzambe après avoir que la lobaki ezali très bon. Botala lelo. Dérapage. Il y a création, topé à créature. Botala lelo détournement botala lelo babenga nini transformation botala lelo bibamba voilà na lingala bibamba eloko Nzambe akeli alobi keza malamu mais botala bibamba lelo muto kaka ndenge Bible ezoloba na livre ya Ecclésiaste je crois na chapitre 7 que Dieu a créé les hommes bons. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Bandeko nangai. Bible zoloba n'aimez point le monde, car celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Maman, papa, yom tolinga mokili. Yom tolinga mambo mokili. C'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est un système. Vous voyez tout ce que nous voyons. Hein? C'est tout un système. C'est ce système-là, Nzamba nango contre. Bota makambo salema na kata système o Bible ezobenga monde bota babiloko aboye bandeko nanga bota babiloko aboye bota somo bota la somo mikolo leki plus ou moins 2 mois passés to tshela bino vidéo ya une jeune fille moi si kitoko akopola ya kotala aina osala chirurgie ya matako bandeko mfwenge pola basala ngo bien te ba morceau eza kolongwa et les gens prennent ces risques bota na ba vidéo boyoki nde bazoloba ndenge narrateur azo expliquer ndenge narration ezoloba ke no ba chirurgie ya risque ezalaka moins cher moins de $1000 basali o matako na Brésil moi Nzambe na ngai et les gens baozo ba risque wana et bazo expliquer bien ezalaka na ba au risque pourquoi parce que bato basala yango baba professionnel te batangela na bango ngo classe te bandeko nange lo ezosanga somo ezali nzoto ya mutu ndenga azabwe po mutu atelema po mutu azala mobile po mutu azala net ngande na abwe na conscience esengeli naza na pema esengeli naza la bonne santé vous comprenez siko mutu atangi nzoto ya mutu te. Et pourtant, nzoto bozomona nzoto ekokufa, nzoto ekobela, nzoto ekozwa problème. Si ko mutu mo atangi na ye nzoto ya mutu te. Aye kosala bricolage na nzoto ya mutu. Na yebi te so na se faire comprendre. Quand nde tozala bana mike bandeko to bando tonga bana bitende. Na yebi te mwana mwasi nyonso akoli na Congo, abotami akoli na Congo asaka na bitendi.
to sala bitendi ngana tsala bana popi ya bitendi ozui na so mona même image comment on le faisait hein comment est-ce que to banda na motu ozui ba bitendi kangisi olingi yango na kitendi moko boye so oza na tonga otie singa otongi kingo motu siko etikali en place après wana okozwa ye olingi esusu po sala nzoto okangi esinga na katikati na ye po epesa maboko et puis après okotia makolo siko mutu être humain mutu moko boya ye atangi ni nzoto te abani ko bricoler na nzoto ya mutu donc abana ko sala mutu ya ye na ndenge na ye donc neti mona bitende et puis bazo expliquer ba haut risque donc ekoke mabe non seulement aux malformation comme malformé tout encore aux maladie mais okokufa balobi yango bien ils ont ba risque belé que mutoko mais les gens prennent ces risques. Est-ce que les gens se posent la question pourquoi batbondi ba risque à boye bande onangai et puis mingi soko botali bo constater que batongo o ba okesalisa ba makambo ezate ke ba batumo bo bana ba malformation abima na mokilo abima bien te lobo mo bima mukuse mususu bima molai makolo bima mukuse mususu molai aya na mokili ya kotenga ma kingo ezala en place te et loketo na non aza normal abima normal aza bien neti ngaboye boso mutolo kola neti edoxy mais aza na normal asepeli kaka que non il faut ba rondele ya minene o nzamba pesa na yango te ekoki te mutono il faut mabele e ya minene o nzamba tia wana eza yango te en d'autres termes nzamba yebi ko kela te donc les gens bazo koma na niveau ya okendo corriger nzambe et na ba risque combien et pourtant nzambe tant asalaki alors ba cela était très bon veut dire perfection et créature mais muto ko zo aye ko corriger nzambe et ko corriger on a ba risque bande onanga ah mokili liboma kande balobaka obi des fois quand je tant namona ba mambo ou encore quand je parle de ce genre de choses namona nesika netina na ebite na weba kute na expliquer ondene neti na kota na mitwa batu neti na kota na mitema batu neti na fungola mayela batu ngako nzambe pe ngape ko nzambe te bandeko mutu une personne sensée oba eta na eza normal andimi azui risque kandenga na aboye ya okeno osala biloko aboye en fait spirituellement il doit y avoir un ça ne va pas, croyez-moi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit la Bible. Les gens font ces choses dans ces envoûtements. Et au cas où, après avoir aussi les locaux, et indeli lobi ou soit à beli, toi koufi, tant que kato situation est comme grave, n'a comme regretter, comme simba mutu. C'est ça les diables. C'est ça les diables. Bible zoloba. Tant où yeso okabola lipa. Satan a kota na Juda. La Bible dit le diable est entré en lui. A kota qui pourquoi? A kota qui pour une mission. Et tant que Juda a exécuté mission, Satan a bima. Tant que Satan a bimi, Juda simbi mouton lui dit qu'est-ce que j'ai fait? Mais n'a qui mouton nene. A kezo mbonwa kezongi ça malheureusement c'était trop tard. Nde makambo salema na ba vie ya batu. Et ces gens-là, ils alaka bato bana nzambe te. Yango bomoni à chaque fois na yaka pona beta lisolo. Pona lobela makambo ezoleka. Na suka tango na pia conseil na lobaka boy. Soko ana nzambe te. Nzimela Yesu. Soko ana Yesu. Rassure-toi que oza na intimité na ye. Obanga ye. Olingi parce que kolinga nzambe za ko honorer ye. Ko honorer nzambe za ko tosa ye. So eza kaka kozala na nzambe to na Yesu ya formalité, c'est très dangereux. Vous savez quand tu n'as pas Christ, le diable va t'utiliser, vouloir ou pas. Ato boy tenga na muto ba logique nga omoni mambona na nzambe na kipara nga ngote be église on est eloko eza c'est pas mon truc mais néanmoins naza muto moko na tambola ka boy. Détrompe-toi. Tala. Bato belé bazala logique koleka yo mais bah se retrouver comme nous en train de faire mambo ba ko imaginer que bon ba sala rango et comme rappel trop tard donc muto na Yesu te a exposé
Mutu ana Yesu te, Satan ko utiliser ndenga alingi et puis na moment oyo alingi. Siko mutu ana Yesu ana sa protection. Satan osimbe te. Ata bitumbe ko ya na vie na ye, mais monguna ko sala na ete oyo diable alingi te. Nzamba ko permettre kama mambo oyo nzamba alingi nde salema na vie ya mutu na pona gloire en Nzambe. Na habite selon se faire comprendre. Bande onanga bota niveau mokili ezokendele ba risque ya boye mamu mswaki ko tonga elongi na tonga bilamba bande konanga na basinga wana nyonso enini elongi ebendana batie bichacha botala ndenge akomi na suko nde dessin mutu makomi eti dessin mamu ko salema lelo na mokili ya bato bota jeune fille na ebandeli bandeko o alataki sous-vêtement ya pamba tala mabanga na sima ba botox wana nyonso ba chirurgie. Ah Seigneur na Nzamba lola e bandeko, je préfère encore nazala plat lokola chinoise na sima plat liboso plat ya na problème te ma dovedi ma fioba nazala ma fioba problème te ke nakezo banga nake ba risque bangambu ya motindo aboye mama tata Nzambi ko mazulu e. Ah mais franchement mokili matata hein? Ish! Les gens sont prêts à tout. Nicolas beauté. Beauté à niveau Satan même mokili. Non, Satan m'a bien. Le diable est méchant vraiment. Les amis, est-ce que vous savez qu'en faisant ces choses, à mon kobongo la ramotema, au regretter loko saliwana, bato basala bilo ba mona Nzambe te, est-ce que boyebi? Tu au son de ma voix, au sala chirurgie. Soit disons sambela au kende l'église, au mona Nzambe te, hein? Oui. Faut vraiment repentance sincère et celle la vie na yo. Parce que yo corrigeant Nzambe. Yaya, o corrigeant Nzambe. Yo ki no bakisa mabele. Po mabele Nzamba pesa yo eza yango te. Yo ki no bakisa mfwenge. Po mfwenge Nzamba pesa yo ekoki te. O corrigeant Nzambe, hein. Corrigeant Nzambe. Nako comprendre mutu mo za na malformation. Et na cadre de traitement ba réduire to pe ba kati to ba longoli to ba sali soki nini ba bongisi s'il faut to lo ba opérer parce que et comment qui peut être danger parce que mutu apesi munga ngama les Nzambe mais oyo karake wana yo bien et ana ngote que non obelaka to lo mo médecin lobi que à la longue au causer ba problème non tu es bien normal tolo sima normal ndenge sengeli moto azala mais yo moni que non bongo te. Tu dois te repentir so sala ngo indépendamment oyebaka te. Que le Seigneur te pardonne et te fasse grâce. Bandeko nanga naoki pasi naoki vraiment pasi e bato bele ba okufa na babiloko yo. Tant to tchaka video ya mwana mwasi wana polaka wana na betaka pa mala ba masolo encore ya ba témoignage ya bandeko bele bazwi makama kola biloko ba cancer à la langue misusu ba kufa subitement juste après opération na lobela ye lisolo ya jeune fille moko je crois ezaka année passée ou 2 ans passés on te année passée et pendant année passée moi si mon en Hollande une jeune fille de moins de 30 ans akenda okatisa libumu bakati na bango mpe libumu yango bien oyo aza monene mingi bino boyebi bana poto na mambo monene mais sauf que poso et bandosa net ko diembela en fait ça prend du temps quoi le temps est peut-être mais ça na nzoto ezo forme est-ce qu'on est poso ne diembela bongo amona bongo bien te misuni lembi kwei bongo te parce que taba yena okatsa mabumu wana babenda ba graisse akati ba opération ezakoka ba okotsa total yango même na ba documentaire ba kotisi tonga ba kobenda ba graisse sikoyo tant ba bimisi graisse bisiko graisse evandaki etika la sunenge za ino bongo te normal te parce que graisse elongwe donc vous en tendance neti ya kokweya forme neti kwe voilà siko ndenge ba poso kweya ki goyo elembaki wana kweya ki soki misuni na benga soki nini te et ça bien te ake kozonga
nde na kozonga na kende kozonga bakende kobandela basi bakata bapuso wana nde memaki na liwa siko liwa ya bongo motuna ezali tira où c'est juste une question. C'est juste une question parce qu'après la mort il y a une vie oui, et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Tant que yokufi na ba eterne ngono oke wapi yo, c'est juste une question. Nzambo yambo oke na Saint Abraham oke na repos. Ozeli jugement dernier après oke na lola, tu es sûr. Et maman, toi na biso ba juge te, mais to lo bara de la part de Dieu. Et le monde a besoin de Christ. Tout se repentir. Tout bongisa. Ba etamboleli na biso na ba façon na biso remonela makambo. Renouvellement intelligence il faut ça mami tout il faut ça là. Parce que mamba ba osala on dit bata maboma penza na mokili oyo. Kaka. Ah non. O musubo omona na suka quand je vais finir vidéo mo na suka docteur wana Patrick Plastique ya professionnel professionnel je explique zo laksana bana basi aussi à sali ndenge baza botala Nathalie Makoma ndenge akoma nzambe na ngai mia me doing ma weko nasali yango mosala na interpellé oza na matoya koyoka nde sango alobaka ayoki wana motema kobomba abombi opa moni kaka na munoko ya kopanza mpe sango apanzi opa moni ke kosalela gloire à Dieu ngai l'essentiel na lobby de la part de Dieu parce que nzambe akitaka te mwana na ngai mimi ngai tata na yo te nzambe alobaka asalaka na nzela ya bato alobaka na nzela ya bato il m'a utilisé comme instrument mpona na sola na yo mama yo moto ozobonga mokende kosalisa tatouage ya libela ya makiki nzambe ayebisi nga naloba na yo kokesa te ntango batatuyaka makili ebimaka et place nyonso makili ebimaka alliance esalemaka. Tous ces gens qui sont tatoués se font habiter par des esprits, par des démons pour votre information. So que on a Lévitique au mona makambo Bible pekisi biloko wana. Bomoni bat nyonso bazana ba tatouage. Bana ba très sérieux problème. Et belé ba se posséda bango. Bazara posséder na ba esprit de bazana. Na mikolo ya peut-être na rosala toute une émission. Na pia bino ba témoignage boka nzoto malili. Ngana travailler na garçon moko ya mondele anglais Oliver. Très jeune. Kala na bamboko plus ou moins 15 ans passé. Na Tesco. Mwana na azali so banjo kwanza na nzoto. Akata musala. Akata musala ke batama na ba toilette. Kwanza nzoto mobimba jusqu'au point où makile ebima. Omoni ba mukusa mbwa. Mukuso za ke lengi wana okokotika te oka pasi mais okokotika te wana imaginez ce quoi mondele wana komi rouge ko banana motuti na makolo. Makile zo bima. Siko ezandene. Oka bilamba lataki une fois oh mon Dieu. Pendant que je parlais, j'ai la chair de poule parce que non imaginez soso. Une fois bandeko toya boye to sa musala to ando sala cleaning à l'époque no bebika ko ya poto sika galère to sa cleaning na mati likolo na ba staff room o ba staff atesco ba tcha ba bilo na bango bilamba Olivier zaki quelque part wana na coin bandeko e boti ba kusu ya ba kusu tala ba kusu ebele siko azoya aboma ngo te mazali na bumwana mingi mseme osane non komba yango tcha na poubelle oleko boma bakusu pourquoi monda kwanza kana ba mai ebima na nzoto sikoyo etikali na bilamba elali parce que eza balobane ba James ba microbe wana ba bactérie wana voilà siko e créer ba nyama sali bakusu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oliver était normal comme toute personne. Akenda ko se faire tatouer, c'est là où les problèmes ont commencé. Bandaka akenda bachai tatouage akoma oyoka bamikusa na tatouage wana epanda nzoto mobimba sko bana famille moko eze bana mwambongo basala ba examen général bakenda ti États-Unis bino boyebi Amérique
et bazana donc kuna nde penza ba spécialiste ya ba makambo so bazali tout ça akota ba scanner oya ekino tikali ni bakoti na ba machine soki nini baluka batala bacheka bamona eloko te ce sont des esprits milimo monana na microscope te o milimo monana na miso te milimo bamona yango na esprit tellement pe mindele basambela te bayebi nzambe te malheureusement over the head donc ils vont rien comprendre tatouage bandeko nana ba témoignage ebele ya ba tatouage mutu musu moni tatouage moni cha ba tatouage bomona kana ezana ba signification ezana significatif chaque tatou ezana signification ba tatou bomona kawana tatou ya fleur ezana significatif okamona mwasi ki ko bamba ngo na loketo et misusu batiaka yango bazalaka conscient eza te bayebi te ils savent ce qu'ils font mais bato nde boomona eloko te boyebi te nana mwana mwasi mongo nakutanaka ne trop ake na salon mongo nakangaka suki boye mwasi wana azala na tatouage ya mami wata ya monene na loboko ne aza africaine a nigérienne apembe mwasi kitoko tatouage ya mami wata adesina ngo mpenza na loboko ne mami wata ya monene akanga mpenza avant bras nyonso awa tatouage bongo afiere bo alalisa miso oh faut partir sur mama liwata ye mpenza tala oh mama liwata mpenza. Donc, les tatous que vous voyez, baba tatou bomona, batum suba sana ba mama na loyenge ayebi na eta tatou ya na kebe na tatou, ba tatou bomona kana. Eza na significatif. Yana bato belé akena oluka kom musala na compagnie songolo. Eza ya ba occultiste. Ba exiger ba yebi si echa tatou. Et pour ba royala qui sont modèle ya tatou o il faut sala. Le Seigneur me met à cœur na lobango kaka. Muko mususu ndeko mobali moko yana passer moko dire to maluano bato bele bako yeba ye fo ba yeba ye ana oleka mingi na chaîne les Nazaréens ya Tiffany moko to bando solo ane pe trop muko mususu asala aya na émission jour mususu aya na babilamba moko babilamba ba 666 yana obondela pona mwana moko azali tourmenté par des esprits maman ba osomele la manzo na la mane na caché 666 c'est là que mwana ana ba esprit wana ekotelaki au fait ekotelaki ekoma ko tourmenter vina aye penza na plateau na bilamba wana siko apesa témoignage moko eza na jeune homme moko congolais autaki campus aza étudiant aotambola na nzela amoni mutuka moko bien elanda ye bakitisi vitre mwana mwasi wana ndosali cours amotie litoi talaka étudiant no bobi Congo na ba galère Congo na ba nzala na ba pasi ya Congo anotie litoi mombala sopani tanga koti na voiture ba ndo solola na ko solola wana nde la dame akoyebisa eke non na identifier yo parce que na moni oza na marque na biso marque wana nde mutu pousser nga et attirer nga vers yo marque en nini. Les garçons étaient tatoués. Absolue non, mais yo ana tatou, il y a eloko boye boye. Les garçons n'ont aucune autre malili. Absolue oh bon yo chat tatou et signification en côté. Donc en fait, il y a des gens qui font les choses dans le yenge. Tellement ils ont mode, tellement ils ont fashion. Il y a en Bible zolo le monde, n'aimez point le monde. Na maamona yango. Le monde c'est un système. Vous voyez tout ce que nous voyons là. C'est ça, c'est ce système là que la Bible appelle monde. Mode. Bamaka misusu donc bato bazake non efaz à la page nzambe songa biso moi mbali wana kima mbangu kima na église tatouage ba tatou bomona kana za significatif wana tatou peut-être oyebaki te c'est vrai tam suko kolongole comme lo compliqué tu as besoin compris pour toi. Tu as besoin compris pour toi. Ah, faute de temps, les amis. Si Dieu voulant peut-être, si Dieu le veut, peut-être nous aura la deuxième volume ya émission parce que belé matangala motema mais faute de temps émission za so comme molai makasi za so elengete.
Ouais, Dieu voulant peut-être être ça la continuité émission Oyo. Ouais, moi j'ai un ami, une amie à moi, Kala vraiment. Et comme ça, quoi. Alota, en fait, Amimona Akoufi. Amimona Akoufi. Amimona Akoufi, malheureusement, Amona Ranzambete. Pourquoi? Parmi les réseaux, ça l'a Amona Nzambete. Tatou azara na ngona nzoto. Aelanga olela. Nandoto te boye. Aolela. Mwena tanga kombone ezate. Aolela fukama na makona nga azolela. Ayebisanga kutu ke non aoluka clinique akelongolisa tatou. Balongolaka pe ezalaka mpe cher makasi. Bamesura yango na bacentimètre. Chargé par centimètre. Sikoyo okozala nango ta mosusu eza na molai ya 10 cm. Sikoyo na centimètre moko il faut bimisa ta mosusu 150 livres. Bon, je sais pas lelo so ekomi na niveau nini. Take one give to them as well. Ouais. Aolela tikala. Mais comme abanda quand même kokende église, nzamba asala quand même faveur. Babenga na kombo. De bapesa ba instruction. Baloba na ye le pourquoi et puis makamoni il faut sala. Po abika. Ke soka kufi amona nzambe. Tant batu toloba ba maka mususu batu bakansaka ke no bilobela. Batu basambela ba mona ba oneti batu moko ba rata. Toloba makambo na ba sentiment. Toza batu moko boye soki nini soki ndenge nini. Et pourtant la vie chrétienne est alikambo expérience na nzambe. Il y a des gens qui parlent de Jésus, ils ont expérimenté Jésus. Neti ba sol de terre soit comme plus tard apôtre Paul. Atambola na nzela akutani na nzambe. Amoni bato musu ba omona te. Ba yokaka mongongo ya omona. Il y a des gens comme ça. Donc marambo to loba nous autres là. Ya ba masolo ba betela bisote o. Ya ba masolo ba betela bisote. Bref les amis, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Maman, papa, bongola motema. So kuta na libakwa rolandanga eza azar te. Et pas nzambe azar ezalaka te. Aebi, pourquoi permettre? Tope pourquoi lingaki ezala boy. Que le Seigneur vous bénisse. Ezalaki tolika tina bonzambe avec la grande dame. Namoni bino mbala ya sima. Je vous love. Botala niveau moto akomi on dirait Noir des chirurgies. Bien que ces procédures illégales soient moins chères que la concurrence, le coût est en réalité bien plus élevé. I don't know what the they did to my lips. Des prestataires non autorisés aux substances non réglementées, les résultats de ces interventions illégales peuvent être désastreux. These women all reportedly died after having butt lifts. Aujourd'hui, nous mettons ton corps à l'épreuve en découvrant les top 5 des opérations esthétiques illégales. Les interventions de chirurgie esthétique illégale sont effectuées en dehors des réglementations légales de la profession médicale. Il n'y a aucune règle. Ces interventions peuvent aller des traitements injectables comme le botox et les remplissages aux interventions chirurgicales telles que la liposuction et l'augmentation mammaire. Recherchées par les personnes qui souhaitent améliorer leur physique, ces chirurgies du marché noir peuvent ruiner la vie des gens, voire même les tuer. Quelle est l'opération la plus dangereuse? Pourquoi les gens risquent-ils leur vie pour avoir recours à ces opérations? Et quel est le prix? Numéro 5. Lifting des fesses du marché noir. Voici comment se déroule un lifting brésilien des fesses. Les chirurgiens prélèvent de la graisse d'une partie de votre corps, généralement vos hanches, votre ventre ou vos cuisses, et l'injectent dans vos fesses pour créer un aspect plus arrondi. Cette opération peut s'effectuer sans problème pour un chirurgien agréé et réputé, mais cela pourrait vous coûter jusqu'à 11 000 €. Le marché noir offre un service similaire pour moins de 1 000 €.
Mais votre sécurité n'est pas incluse dans l'offre, évidemment. Des chirurgiens non agréés effectuent ces liftings du marché noir sans formation médicale. Et ce n'est même pas le pire. Ces médecins injectent dans les fesses un mélange de substances dangereux.